azalaki na bana na ye oyo. Ok, merci mingi na balandi na biso ba téléspectateurs na biso matondo na ngonga obo mipesi mpona kolanda émission na biso bayindo bolamuka na nzela ya Tata Ngunza. Vraiment tosengi bino matondo eza oyo ya bino bobomesano Kainda Mutombo Gwanyembo Lumande na ye lisusu kati ya bandako na bino po ete tokoka kolobela makambo mingi oyo etungisaka bamituna ndenge toza kosenga na bayindo okoka kolamuka bokoka kolanda biso vraiment na bokebi mingi po bokoka koyeba vraiment eloko nini tozolinga bayindo basosola de bongo tozosenga matondo na ngonga oyo boza kopesa mpona kolanda biso mingi toza kosenga na bino ntango boza kolanda biso bosabone. Ntango bokosabone okobanda kozwa biloko ya kitoko mpe mingi oyo bozali komituna mpe na oyo peut-être ekoya kobikisa bomoi na yo mpona yo kaka te mpona libota mobimba bana na yo na bagénération na oyo ekoya. Nde bongo mpona émission ya lelo toza kokende tozokoba kaka ndenge nini ya losambo ndenge nini tokoki kosambela mpona nini losambo. Nde bongo tokende susu na koyamba bomomesano oyo ya biso Tata Ngunza akoka kokoba na manaka tobandaki na émission ya liboso. Nde bongo tozokende na koyamba oyo ya biso bomomesano Tata Ngunza aza wana mpona bino ye mpe aza wana mpona biso na koreponde na mituna. Nde bongo tozokende koyamba Tata Ngunza. Poni Tata Ngunza matondo Mbutamoto Gwanyembo Lumande topesi bino matondo mingi na mosala monene mpe mokasi oyo bozali bongo kosala netumba likolo poso moyindo na kati ya Tata Ngunza TV. Biso nzoto kolongono kati na etumba bobomisano tuyaki kobundela bayindo kati na bosembo ya mfumu Kimbambo kino moyindo akozwa bososoli ebana bilaka bakotelama ya grand nombre ya ebele koleka e mokolo na mokolo bazobakama biso na etumba yango epesa biso bokasi koloba ete mai elaka mvuluzi mfumu Kimbambo solo ezokokisama pe solo na bango yango nde solo Tata Mokili yango solo ya Nzambe yango nde lingi bakoko matondo mingi na banzi ba téléspectateurs balandi vraiment na bokebi mingi kasi ndenge na lobailaki bino tozokontinue tozokoba kaka na mai tobandaki liboso ya kolakisa ete moto moyindo asengeli kosambela ndenge nini. Nde bongo Tata Ngunza asi abandaki deja na kopesa biso mwa bilembo ndenge nini tosengeli kosala ndenge nini tokoki kokende. Kasi lelo tozolinga tokoka koyeba ya liboso Tata Ngunza soki okoki koexplike biso ngonga nini penza biso bayindo tosengeli na kobanda losambo ndenge nini penza parce que bangonga eza ebele ba musulman bazana oya bangonga ba bouddhiste bazana oya bangonga ba christianisé pe bazana ba oya bangonga. Nde bongo tolingi toyeba vraiment ngonga nini esengeli na bayindo kosambela malobo mboka bino. Matondo mingi Mbutamoto Kaina Mutombo Gwanyembo Lumande nako pesa biso susu maloba ingeta yango nanu losambo na kozala nango eza par rapport ya circonstance ya likambo kotani nango ekoki pe kobelela kusenga lisungi to kosala losambo na mokusin to koloba kusa mbila edi kobenga kotia losambo kobenga lisungi kobenga losambo kobelela kotia kobelela oza kosala appel yango na kaza kusambila et na circonstance nyonso putani minango okoki pe kotia appel na yo okoki pe kotia libengi na yo okoki pe kosala losambo na yo mais na logique ya losambo yana ba otolobaka ba aire de pointe ya kosambela et par rapport ya mokila molimo na bino moni eza na ba ngonga oyo ya losambo et biso bayindo tosambelaki ne tolobela vertical horizontal et au lelo to la croix donc vertical horizontal et loba ete et kolamuka ya mutu yambo ngonga ya 6h kokosala losambo et soki oleki okoma na 9h kokosala losambo 12h 15h 21h
et ozo baluka bongo mona ti ozo na sous 0 heure. Donc ba heure wana 3 heures après 3 heures 3 heures nde eza ba heure de pointe ya losambo. Ne bongo et eza na baye oyo e batiama na bangonga wana ya koyamba losambo. Et par rapport ya calcul ya ngonga oyo epesameli biso pe lolenge ya mokila molimo na biso ezali lolenge bakitise la biso. Moni et on toloba vertical horizontal. Donc coin nyonso wana esali biso 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures. Et ngonga nko kosala losambo na bino. Ingeta tatangunza mais na ko landis est-ce que esengeli kaka na bangonga wana ou bien soki moto arataki ngonga par exemple ya 6 heures bongo akoya na 9 heures soki arataki ya 9 heures bongo akoya na 12 heures ou bien na bangonga na esengeli asambela kaka. Ingeta retrapage ezali wana eza na moment oyo fandi lobi ke non na miyingisi na losambo to lelo baka na mikili nto na koti programme to na okepena na mabonde ya mozindo ndo koki kosala ya musu tour wana mais na vie na biso normal ko vivre ko bima ko kende okokopona ngonga moko to mibale zo dépendre au monique te esengeli ngonga ona zaka mwana na bopemi e na sala losambo e mingi na ngonga ya bolamuki pe oke na kolala totolo ba 6 heures to 21 heures e ngonga mibale e tokoki kolekisa yango te soki tosali losambo te soki tobeleli toti libengi te moni esengeli bongo e tokomaka bomoko na mokila molimo na bangonga wana e ya kozongisa ata matondo lolenge bapesi to kolongo no lolenge makambo elekeleli na circonstance nyonso. Donc tu as ba heure de pointe o ya kolamuka na ya bokende kolala mais elobi teke kaka na bangonga wana de toti ko sembola malamu et par rapport à circonstance ya temps ndakisa okutani na événement moko zo senga o senga lisungi o tia libengi mbala moko et wana ekombaka dirigence ko ikotia libengi ba heure de pointe de toti ko sembola zadi na bangonga o déjà ba structure ba tia yango et pona kotambola na linyema ponza mbaza alinyema matondo na banzi bandeko na biso ba téléspectateurs balandi biso na bokebi mingi kasi motuna mususu ezali bongo tomonaka na ba musulman balataka batiaka mwa eloko na mutu mpona kosambela tomonaka pe ba moine na kote ba bouddhiste bakataka mokokoli balataka bilamba rouge bon na ba christianisé to na ba chrétien tomonaka mingi amsusu na bape vya longo bakangaka mwa foulard mais toni toyeba molato nini esengeli na baindo kolata ntango baza pembeni ya mokonzi to baza na kati ya losambo ou bien lolenge nini bakoki koidentifie bana ya fumuki mbangu na molato ntango baza kosambela maloba mboka bino matondo mopanzi sango mbuta mutu kai na mutombo kwa nyembo lomande mopanzi sango na kati ya Tata Ngunza TV. Yambo nanu tokolataka pona komi bomba nanu nzoto na biso ende tokolata molato oyo yo moko na conscience mi balani ete ingeta ena mibombi ya nzoto kokite kokende osala losambo na coupe oyo ezana ba geni nizomonana eza bozangi botosi pozo kende pa ya nani tata mokeli epa ya bakoko na yo epa ya mobikisi na yo epa ya basantu na bino donc esengeli bokende na limemia ena molato wani elakisa botosi pe obéissance na bino neto bana yambo na banengwa to bamama to bilenge basi e bango bakoki kosala losambo te ndenge tomonaka na biamba mosusu mutu polele sali bongo bakanga kitambala na bango foulard na bango e balati molato oyo penza malonga kobomba nzoto na bango ba articulation nyonso awa o nyonso koto ibenge bolumbu nyonso koto ozana genou mata koto ibenge bolumbu de sengeli ami bomba malamu poazana devant présence ya bonzambe ala devant baye oyo e baleki na bokasi pe mbuya baye o baza bosantu donc bango pe sengeli balata na limemi ya botosi na bango ndakisa soki babengisi pa ya mbula matadi to autorité okolata bilamba oyo ozala présentable et ozokende pa ya basantu donc molatu na biso eza bongo na tina tolobaki yambo biso losambo tosukolaka nzoto mopimba nde tokolata pe bilamba ya malonga e biso bilenge basi kokota
na contact et ceux qui ont tout polele et il faut zala penza na kitambala ndé kozala malamu mingi. Alors balangi to oyo eza accepté to koyekola ta vibration ya mingi ya baindo ezana na couleur na biso ya nzoto noir eza pe ilamba ibala na couleur ya noir et puis tozwi ka couleur ya nature parce que mutu azobika na bilei et aussi couleur ya nature oto bongo vert et puis bongo mutu azozwa longengo to ngwa tata mokeli o symboliser na jaune nde ba couleur wana pe na kolata pe bilamba ya langi wana ezali moko ya identité ya spiritualité africaine et yambo tokende na babiloko mosusu tokoki bongo kotia mais na yambo ya losambo et ezali nde tolobaki okobelela bamosusu te baye ya lignage na yo e okobelela nzambe na komba monoko ya mboka oyo baboti no balobaki to bana bankota ya bayundo balangue africaine et tokobelela bango na kombo kaka ya fumu kimbangu ni mission tikoleka o tozokoba yango bandi motuna ezwi bien matondo mingi nde bongo tomonaka na biyamba mosusu pe bazalaka na position moko bazwaka position na c'est-à-dire quoi eza na biyamba mosusu bango batalaka kaka na ouest eza na biyamba mosusu bango batalaka kaka na nord eza na biyamba mosusu batalaka kaka na sud abongo biso baindo position nini oyo esengeli mpona biso tokoka kozala nango tango toza na kati penza ya losambo est-ce que position ezokipe te ou bien esengeli na biso kozala na position moko boye soit tozotala na nord soit ouest soit bon ndenge le point cardinal ezali mabolo bamboka bino ngeta eyamba mutuna etobanzaki bozongisa biso mutuna koloba ete tata ngutsa kasi mpona nini basi bolata kitambala mibali te ingeta mais wana kwa opportunité to pusi yango ni misiko ya matondo nasi ba téléspectateur bazoyoka matondo mingi tobanzi chaque peuple a une direction oyo ya kotalela les balo ba les 4 points cardinaux ezali spiritualité mobimba et nous avons 4 races 3 races principales races moko intermédiaire ya ba lolenge to botani ba races comme mingi mais ba oyo za ba grande ligne et biso bana yambo tata mokeli akela ba indo biso totalaka isika moi ebimelelaka biso kalongengo ebimelelaka biso totalaka na direction ya est et okozwa losambo no okolamuka na ngonga ya tongo mpona kosala losambo okotala na efelo na yo na fenêtre ekotala wapi eteni moi ezobimela wana nde direction nanga ya losambo pamba te yo ozali représentatif oza koreprésente tata mokili kati na mokili ya mosuni donc totalaka na direction est wapi aux portes d'entrée na biso na bloc spirituel na biso na mokila molimo na biso oyo ezaleleli matondo tata ngonza na biyano na banzi tolandi bino na bokebi penza ya koyelakisa ete esengeli na biso kotala na est ndenge bongo tolobaka na loboko ya mobali ingeta donc toza vraiment na esengo makasi ya koyeba makambo oyo esengeli na biso baindo kosala kasi tomonaka bongo soki bakristianize ndenge toza kobenga bakristianize basilisaka na mona bango amen est-ce que na biso mpe baindo toza na mot de la fin oyo to kombo esengeli na biso kobelela ntango toza kosilisa losambo ou bien tokosukisa kaka na amen ou bien na ndenge nini parce que tokosambela kaka me eza na molimo oyo biso toza kolanda to toza kosenga na ye na oyo nyonso tosilisi kolobela akoka kokamba biso nde bongo toyite est-ce que esengeli na biso kaka kobelela tokosukisa na amen ou bien esengeli formule mosusu ezali oyo esengeli na biso baindo kosala ingeta tata ngunza matondo ezali kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu oyo ça n'a rien à voir na biyamba bapaya christianisme islam bouddhiste du tozali part entière na mobimba na yango kiboyindo yango omona siloga moko eza na vibration eza kolobama na communauté na biso na diaspora yoka ingeta e bayebi te ingeta onge bimeli ape bandi ndenge nini donc biso na losambo tokoki koloba amen te
pamba te ezali ya biso te eza na vocabulaire ya baindo te ewani ezali bango kuna nde balobaka biso tokosukisaka losambo na biso oyo yo osengi lobi ete ekokisa mabongo ezala bongo iyo ondimi yango etolobaka ingeta tokosala losambo nosungisi na ingeta donc veli oyo osengi ekokisa mabongo to pe bongo ozongisaka matondo donc na nyonso osengi la mosu matondo veut dire confirmation mais ingeta ezali kaka ke eza bongo esala mabongo ainsi soit-il za confirmation ya maye moko songolo pakala donc ndima likambo nde tobaka ingeta donc tokoki na ebandeli kosala losambo nde tobaki kobeta kokoko zokota okoti contact tokoti na phase spirituelle ya kosala losambo et aussi losambo ndenge tolakisa na émission euti koleka eleo yo sengi nyonso na kombo ya nzamba mpongo tulendo na nzela motinda na bino botindela biso fumuki mbangu wapi tozwa nyonso ndia bakoko babiso babatelaka biso butu na moi obopesa bango bokasi pe nguya wana mbate bokasi bakoko bazana ngo nti patata moki moni mutu oyo asalaki bakoko wana bazala libre bazala ya biso nde fumuki mbangu mosikoli bakoko donc biso bana na bango tozana ndingisa ya kobelela oyo eza aligné na yo oyo eza ya luvila na oyo eza ya mboka na yo oyo eza ya tribu na yo bango wana bakoya na lisungi na yo moni tokoseplaka mingi te kopesa baréférence biblique mais ndenge bandeko mibana na foi chrétienne ekomona Moïse bayebiselaki ye kombo ya libanda ya mboka na ye te ya tribu na bango te oyo kaka babi Moïse atuni sozwi Exode 3 6 tokita na 7 omona Moïse amoni nzete ezopela moto akimaki na mandia akei apusa babine te sikoyo oza esprit sainte ebulisa milongo ya mapapa na longoli bapesi ye etinda mais abi nakoyebisa bango yo nani les dieux de vos ancêtres Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob batangi lignage oyo evibraki na bonzambe nde Moïse azwaki sikoyo asiaki bakeya oyo baza ya ngai donc eso Moïse akobelela nzambe na obeli kaka na référence ko nzambe apesaki ya bia nzambe bakoko na Abraham bakoko na Isaac bakoko na Jacob siko ndenge nini yo moyindo ozano parmi les 12 tribus parmi la tribu wana kututi na réalité wana te yo osala losambo obalisa na bato wana wapi siko epai na yo ndizo koma bosatana parce que iye sikoyo na contre courant sikoyo na négativité pa na yo mais bango batiki na positivité moni ndebo moyini singeli ye pe abelela sikoyo milimo oyo eza na compatibilité na ye oye abimeleli o babokola ki ye babokoli ba mama ba papa na biso oyo baza na devoir moral na devoir spirituel baya na lisungi na biso yango moyini azozanga lisungi moyini azokufa mukona mukolo azobela mukona mukolo moyini akomi moto ya pasi ya kokela mobola ya suka po azangi lolenya kobela milimo oyo ezali ya po ba kopambola même makanisa malamu ekoya ote pamba te ezana bloc esika mo makanisa malamu sengeli euta donc yo ska so nda pembeni na yo azuma chance ya libala chance ya musala chance ya zetambola moni mbalama oaza pembeni akomi premier opposant premier ennemi komi yo OK po yo fo ozala vibrer na nzamba bakoko moni po mala makanti mala mola to baki ingeta ne ndiko nani pembeni na yebi ngwani koki se yanga pe komi pembeni ipo ezui muto ya pembeni na donc ngape karte kozwa ngai na monde amona réalité wana te vibration négative et chaque dimanche ba okende bela milimo o izana incompatibilité na bango moni ne epesi ko moyindo négatif na kozala na ye moni ki biso bani to sa malamu te biso mali to bonga te ye mo mundo zo lebela ngo sans les pourtant ye bali pourquoi ikoma bongo ya on toza koloba ete koyekola losambo na mobimba na yango okubelela bonzambe mosusu te okulisambela na bankota bapaya te parce que derrière toute chose il y a un esprit na kati eloko nyonso molimo azali nkota peza na bamilimo ya bango ya oya biso ya kiboyindo elere ozoloba ngo ezopesa pe makanisi ya malamu ya kiboyindo otokopesa na biyano neteni ya yambo yango wana
kasi na kati na kozala na biso et na kati ya religion africaine voudra fomuki mbangu et bosangani ezali déjà ototangisa mibeko bya bikela loi de la nature, loi de la création et bandeko oyo balingi baprofondir otoloba apuza na etando toloba nyonso penza nyonso te na pole te ndenge simbeleli mais toya kotanga koyekola mibeko bya bikela Matondo Tata Ngunza tolandi yo vraiment na bokebi nyonso po ezali esika oyo tuza kobelela milimo oyo esengeli ya kosunga biso epesa biso protection kasi na kokende mwa moke parce que tokomi na côté ya prière tokomi ti na ndenge ya suka mais eza na motuna moko boye tungisamaki na mama toyebi ye malamu mpenza Mama Kalunga aza mama moko alandaka biso pe mwa mingi mais nalingaki bongo tosungama na kotanga oyo apesaki biso kwa motuna nde bongo eza pe motuna oyo etungisamaka mingi na ba téléspectateur na biso alobi boye ezali motuna euti epai ya mama Kalunga alobi boye tata na comprendre yo te olobi Yesu kutu bana na ye ba bongisaki bango to bayebi bango te balanda nzela na ye te tata me Yesu abotami na nzela ya mwasi na mobali te fumuki mbangu et puis akufi célibataire c'est-à-dire parce que aza nzambe c'est-à-dire na fumuki mbangu azali mwana epai ya Jésus pe lisusu Yesu nde mobali ya libala biso nde ba épouse même fumuki mbangu azali épouse par rapport ya Yesu abandi motuna wana Tata Ngunza azoloba ke na émission alandaki olobelaki bana Yesu bayebani kutu te bana Mahomet bayebani te et puis alobi Yesu azalaki célibataire na kolandisa na Bible balobi biso nyonso tozali lokola ba épouse ya Yesu na fumuki mbangu kutu fumuki mbangu azali mwana ya Yesu nde bongo azolinga ayeba makambo wana ozoloba elingi koloba nini po Yesu azalaki ne célibataire akokoma na bana ndenge nini abotami na nzela ya mwasi te na mobali bon nayebi te soki eza mwa mulai to eza mwa motuna ya pasi ou bien nayebi te makanisi na bino eza ndenge nini matondo mutukana mutombo bwa nyimbo lomande mopanzi sango kati na Tata Ngunza TV emubundi kati nitupala kusoma matondo matondo mingi na banzi ezali motuna ya mama na biso tebi malamu bon azananu na eteni ya boyamba bapaya etant que branamiste yango nde esali ete eza kosala kotungisa bongo kasi na kozala na biso na neutralité kozala na parti pris te parce que monelo mozalaka yo tobengama ba to baloka ba christianiser ba brand to baka ba christianiser toute na généralité na bango po ba kolona bayaka bazaki batu na mupe bazaki na boyambi ya bo Kristo de l'air baye et ba christianiser biso et là ba christianiser batie ba base o il faut yo kaka obéi na religion na bango et na kobanga wana ba papa ba mama na biso de bato ba koko na biso après libebi ekokota et balakisi biso miki na nzela wana po ba privilégier kozala na bango ya mwa malonga et comme lokola nzela malamu to ba keloko moko ozwi mama ya nyama na zemi okangi ye ayebi pasi okangeli ye chasse yo sali makeli otie na zamba mutambu yo tia kazo nyokwama mais là ayepa na yo et bazaba nyama sini ba reproduire po ba bumsa kozana bango te et ba reproduire bana wana et ba omona nde bozolengela ba bosimba bango bia mutaza malamu mais mama yebi kete bato bazaba to mabe balongoli biso na mokili na biso textuellement na baindo le mundele ayeko ya bakoko na biso ba moni ndenge mundele azolongola biso na mokili na biso veut dire longoli culture na biso kozana na biso ba longoli biso pena yango boko sambela tending bo sambela ki liambo mundele aya e bateli bino ba liamba na bango skebo kendo ko sambela kuna e boko kikutute même kolata même kotonga ndako to mona ko ndaka bakoko teza za architecture na biso ba indote soko te na Afrique za identique veut dire kotonga ndako modèle mundele lingelo ya nzete ya bongo. Et souvenez-vous, Égypte antique, tout le monde a des pyramides, des gratte-ciel, il y a bon zalate, et tout la réélu, banda kwana mikiwana.
veut dire imposition occidentale. Mais bato quand même batangi ba yebi amote makambo. Veut dire ba côté tout dans mode de vie na bango. Et bazui ba langue nyonso ya biso minimizango langa maïle comme français anglais veut dire portugais le biango comme alio comme évoluer. Veut dire faut comment écrire ba longo be écrire na biso chaque royaume papa ya qui écrire na. Tini bato ba koloba za écrire. Il m'a dit que à côté Pierre Poli, Pierre Taillé, l'âge des métaux. C'est la métallurgie. La mécanisation, c'est bendé à pleine évolution. Et mon dit là, ailleurs que ça va valeur, ça va bizarreté. Et à comme le niveau où on a chantre, on a battu ma casse physique. Et à jouer n'a génie chrétien. Et il y a moi toujours une question, mon abisso, quand il y a été Jésus, ce qui a ça et pour mobile. Pour l'année va bien à Kibon. Pambate aza molimo mokasi na bango et ba otu bazala ba esprit faible c'est ni ba bala na bazala soudé na grand esprit na bango pour bazwa bokasi mais molimo zara ya moi cité ya mobalité azala et pour par rapport à nini et Moïse azala nani Jean-Baptiste azala nani pourquoi ka Jésus té eza ba grand esprit et Mahomet aza époux pour na barabe aza molimo ya moto ya bokasi ni barabe soudé na ye pour bangenga pour ba vibrer et biso ba indo mobali ne to fumuki mbango grand esprit moto ya makasi bali surtout kangamane to soudé pour to vibrer to moi ba na mokili. Donc Jésus est bel et bien abalaki abotaki azalaki na bana na ye oyo kutozwa image biso te mundela saliba archéologue américain ba Kenya Israël na construction ya Jérusalem na bango le bazo buka ba moni ba taille pioche bamoni bazosle bedi bami quoi comme na Jésus bar Joseph toko luke mission wana toko tiela bango bandeko ya obana ne tenya fa ngata tangunza te yemo américain basali batese ya ADN na Canada ba trouver que bel et bien oyo mukwa oyo na évidemment na ADV ezana lien ba kuti na parce que na Israël ba bazene ba tombeau familial pe na Israël comme na âge de 30 ans sans aux à la mariée. Au point où Kambaba tout Jésus il y avait déjà des disciples. Mon et l'air aux ozoa et livre ya Jean Kaka premier verset wana et bando mona kaka premier miracle à Jésus. Fête de noces et Marie a zaki invité. Jésus peut fille invitée. Babi et les filles invitées. Et on est là comme ma réalité na kati pourquoi pas mo bali musala ni kaka so bande pleine station. Et maman mariage ba invité ba tion la Bible pona nini ba linga ba lo juste ba code makambo moni élève ba ye ba lo biete pour na fête ça na des choses eza manger ba tenir en fête à part nyosma na nous eza na komela afuna kena mela kuna kolia ama musique wana e batu ba kiba kutana wana et ceux qui na fête oye ba kiti eza insuffisant batu ba leki batu ba bengisi ba kofanda e ba kolo fête ba kotungisa mabaluka ba kiti ezala kabongo. Et ceux qui billet to masangisili et bakotala mukolo feti nani bakoya lito et papa bakazi masenke na bosila wa est-ce que o lengela kité boke na mutuka boza vie actuelle bato l'exto yebi ngoza bongo et yo mtu ozana ofofe na kiti mzo contrôler fiti le kamalamu au moins est-ce que les malamu to benga mtu to nini le kapuna velo olinga makamne ke malamu et ceux qui le mo ezangi bakoyante yo mtali boso kozala wana moni donc il ni koloba ete ezali ne lokko mo ebomba ki na fête ya Kana wana moni il na été ebomba ki yana et masanga esili pourquoi ba inviter bazeka ka Marie na Jésus pourquoi ba eka ke pa ya mama ya Yesu est-ce que akokozala mama bokilote quelque part to lobi kaka koki kozala te et maman les ramoni milef to sa côté important ba ne bo na milef te ke binu za ngonga milef nous quitter tata mesa Hollanda osilika amona ingeta to continuer ingeta baye et malata ya mten maintenant mais ngai na makokite et aye pa mona pa yebi mona na ye ingeta masangisili ito salani depuis quand yo mona invité masanga ba marié moko yepi il fit invité et invité moi ye na fête masanga bino ba marié pour fandi sili ba senga invité wana azanani. Et Jésus n'a pas yeba na kite ba mutu premier miracle à ça transformant l'eau en vin. Est-ce que azalaki mutu yatina tina fête wana bon surtout le biki ayazaki marié mukolo fête wana ba lobani parce que les preuves zo eza ko justifier que ingeta basenga kaka mutu ya fête et fête ya libala
eye pe na eleko ya kobanda musala na ye sengalaki abala na balwa juif akoki kokamba bato te so aza mari te bakoza crédit eza bokoko na bango ya kutaka ye ayaki kolongola te ayaki koretranche ayaki pour accomplir sengalaki akongo tozwa image biso te mundele asali baarchéologue américain bake na Israël na construction ya Jérusalem na bango le bazobuka bamoni batapioche bamoni bazosle bedi bamikuwa kwa na Jésus bar Joseph tokoluka mission wana tokotiela bango bandeko ya obana neteni ya fa ngate tangunza te yemo américain basali batese ya ADN na Canada ba trouver que bel et bien oyo mukwa oyo na video eza na ADN eza na lien bakuti na parce que na Israël bazene ba tombeau familial pe na Israël comme na âge à 30 ans sans aux à la mariée okoy pe kokamba batu te Jésus il y avait déjà des disciples mon et l'air aux ozwa et livre ya Jean kaka premier verset wana et bando mona kaka premier miracle à Jésus fête de noces et Marie azaki invité Jésus peut fille invité babi et les filles invitées yani loko mo bomba réalité na kati ya pourquoi pas mobandi musala ni kaka so banda pleine station et mbama mariage ba invité ba tion na bible pona nini balinga baloba no juste ba code makambo moni élève ba ye ba lobi ete pour na fête ça na des choses eza manger ba tenir en fête à part nyosma na nous ezana komela afuna kena mela kuna kolia ama musique wana e batu baki bakutana wana et ceux qui na fête oye ba kiti za insuffisant batu ba leki batu o ba bengisi ba kofanda e ba kolo fête ba kotungisa mabaluka ba kiti ezala kabongo et ceux qui bile to masangisili e ba kotala mukolo fête nani ba koyandi to e papa bakazi masenke na kosila wa est-ce que o lingela kite boke na mutu kaboza vie actuelle bato l'exto ye bien za bongo et yo mutu ozana ofofa na kiti mzo contrôler fite le kamalamu au moins est-ce que les mamu to benga mutu tu nini le kapuna pe oli na makamna ke malamu et ceux qui le mo ezangi ba ko yante yo mutu liboso ko zala wana moni donc il y a ba ete ezali ne loko mo e bomba ki na fest na fête ya kana wana moni les gens étaient me bomba ki yana et masanga esili pourquoi ba inviter bazeka ka Marie na Jésus pourquoi ba eka ke pa ya mama ya Yesu est-ce que kozala maman bokilote quelque part tu lobi kaka koki kozala te et maman l'air amoni milef to sa côté important bane bolanda milef te ke bino za ngonga milef nous quitter tata mesa Rolanda osilika amona ingeta to continuer ka ingeta baye et magatali amten mais non mais ngai na kokite et aye pa mona pa yebi mona na ye ingeta masangisili et tout ça nini depuis quand yo mona invité masanga be Marie moko yepi il fit invité et invité moi yena fête masanga bino ba Marie bo fangi sili ba senga invité wana azanani et Jésus nana yeba na kitaba bitu premier miracle asala transforma l'eau en vin est-ce que azala ki mutu ya tina tina fête wana bon ensuite le biki ayaza ki marié mukolo fête wana ba lobani parce que les preuves ont été justifiées que ingeta basenga kaka mutu ya fête et fête ya libala et yepe na eleko ya kobanda musala na ye sengalaki abala na balwa juif akoki kokamba batu te so aza mari te bakoza crédit eza bokoko na bango ya kutaka ye ayaki kolongola te ayaki koretranche ayaki pour accomplir sengalaki akokisa mibeko ya juif ya balwa juif oye akutaki donc tokopesa penza ba référence makasi mingi na makambo na sima et kobosa na te so ozui Matthieu 1 na histoire premier verset ka Matthieu wana ka komona généalogie ya Joseph oye aza descendant ya famille ya David oyo Jésus azala ki héritier à trône et na yebite banda mukili zala lupango ya famille mwasi mo auti na mwana na libanda bon aya kobundela héritage oyo po na bana na yo ya papa mobokoli ezalaka te et puis na réalité to bakisla kaka bande ko balandi milien fungonga pena ezabso mukie et yeba to yeba boye mobali yeba pesie aza ko déterminer sexe ya mwana selon ba scientiste na biso et ba lobete mobali ba symbolizango na chromosome Y na X mobali moi ça kana moko donc si et seulement si que Marie a qui contact ya homme physique Marie devait engendrer abota mwana mwasi
ou bien bandima que Jésus a mwana mwasi watu ondima ki Marie mtabote mais soki kaka Marie azwaka contact ya mobali et mobali taza azokumba ki mobali pena ki mwasi donc ekozala biso kaka na bazele na foi aveugle et ya koboya mai ofu kimbanga azopesa na nzela ya bangunza soki otina neutralité okomona ete eya na baréflexion wana ezoloba ete ingeta ngonga ekoki tobima na biamba bapaya pour 5 siècles avec la christianisme islam na buli ezoya ezodétruire kaka moto moyindo yekaboli biso tosangana bosoni kimbanga makambo ebele ya koloba ezali tata ngunza na banzi ba téléspectateurs bozo comprendre pona ngonga tozolanda vraiment ngonga na nsima tozalaki na makambo ebele tolobela kasi ngonga pe esi elebiso oyo tizaka mwa litabisi tata ngunza mpona makambo ozoleka mpe na mboka ozabili mpe moko kati na bana ya République démocratique du Congo bazolobela makambo ya éveil patriotique na Pasteur Mukunda nayebi te bino atake bangunza éveil patriotique wana ezosone ndenge nini na kati ya matoi na bino ndenge nini boza kososola malobana ya Pasteur Mukunda ya matondo ya moto bongisa biso toza République démocratique du Congo te biso toza balindo nga naza Afrique te nalobi na kobotama nga nabotama Afrique papa kotianga bakotwana nga nabotama Afrique donc moyindo Afrique pena ya nyonso eza pena ya nga eza pena biso donc nga aza moyindo 100%. Mokili nanga kiboyindo nkota nanga do nyonso kiboyindo nga ezanga na linga kango po eza positif tata mokili ingeta éveil patriotique wana tolobana ndenge ni parce que ye moko et pasteur otangi kombo wana ala en éveil ti ananu ya kolala po aza l'éveil faut à comprendre que christianisme message ya za ko véhiculer eza message o ekanisa ki bakoko na ye ekati se kokoni maboko bakati ba sexe bateki biso koni bateki biso eboli ndenge nini ya ozala l'éveil pour autant qu'il y ait un moulali ya yambo il est endormi azola nanu na christianisme et a ça l'éveil nini aza libosote et se souvenir et la monde comment pas vivre la télé qu'il est utika potazui contact na impérialiste ba balinga ka mabe Afrique pas Afrique Coutinho Fernando de tangi kombo na et l'air ayepe kaka na message mo e kaka pareil na bango souvent le Congo les tout est tobi na et mutu ali kanyaka ilukele passe et balati mokonza mboka tia kokisi 10 ans na passe lelo azawapi et yo telemi obiki oyo koya eya ingeta fo sibi conséquence wana est-ce kaza nive est-ce kaza exemplaire na kozala na vie na ye nanu tant que tel est-ce kaza pena ndakisa et faire le bawana te ezaka ka vedi milimo mabele ki mingi na mutu ango ndizo sa ise ba bêtise wana et puis comme la kolanda makambo wana te na 21e siècle oyo o ça le veille yo moza wala na kati ya christianisme ozo bomma baindo wana vérité donc ça lukuta donc ça négatif sauf rien matondo tata ngunza namoni penza epesi yo mwa kolamuka mwa mingi na makambo wana ndebongo atuka balandi na biso ba téléspectateurs bo comprendre toza na kati ya boindo toza na kati ya kolamuka toza kosenga mino bolamuka oyo toza koloba eza nango te parce que tozoli ya mbongo kasi ezali toza na souci ya bandeko na biso baindo bako comprendre message nini à travers tata ngunza toza kopesa nde bongo tozosenga na bino nsusu bosabone makambo eza ebele mpe bemission tokodéveloppe lisusu oyo tata ngunza asakotisi biso apesi biso mwa kikedi kasi tozozela fufu na oyo alobeli biso mpona makambo ya yesu akodéveloppe lisusu abotaki abalaki azali mwana ya Joseph nde bongo akodéveloppe yango lisusu na mikolo eza koya kasi mpona makambo ya prière topesi prière na grosso modo oyo akozala na besoin ya kolanda lisusu mwa badetail mike nde bongo tokosenga na bino boya korejoindre biso na kati na etumba boya tosangana mpo tokokoza susu bomoko nde bongo tosenga bino bosabone abonnement na bino nde ezosela eke bokoka kolanda biso nde bongo tosengi matondo na tata mesa kuna na kamera asungi biso bilili oyo nyonso boza komona ezali vraiment na makasi oyo azobunda bokoka komona toza koameliore émission ndenge bosenga na biso tozokenda koameliore na mikolo koya bokomona émission mpe kokoma lisusu elenge okokoma mpe ndenge mosusu nde bongo tata mesa azobunda mpona kotya baimage oyo nyonso boza komo en tout cas matondo kimia fumuki mbango ezala na bino mabiloko nyonso ekoka kozala tata
kumwanga kubwanga serikali vraiment topesi yo mbote mingi na ndenge olandaka émission na biso ezopesa biso esengo tata Kabanze esika oyo ozali nayebi ke oza kolanda biso na bokebi nyonso vraiment esika ozali toza na kati na motema mama Kalonga matondo mingi na mutuna otundi kasi efungoli biso mpo na émission mosusu toza koya na banzi kolanda mituna na yo topesa kaka mwa kikedi fufu penza okolambela ngo ezali nde bongo toza kosenga na bino tata Ngunza mwa liloba asuka na baoyo balingaka pe balandaka yo mingi vraiment tokosenga yo kokoclotire mamuke matondo bayenge na bandeko baso baindo tika tata oyo apesi biso mosala pe etinda pe akoka kopesa bino mutema kofungama mateya kofungama emulimo eza ya kolamuka mpo ngonga ekoki bana baindo singeli batelama mpo bongo tokamba susu mokili na positivité ye mokili ekambama na satana yango moni bavaccin ezosalama mpo na destruction namoni baarme biologique chimique banuizi bazosala mpo bana détruire bato bokonzi ya boyindo ezalaki ya bolamu ya complémentarité yango wana esalaki ete mokili ezala na kimia mokili ezangi kimia bayenge na bayindo banso bali kolanda biso tukatata sebikali tata ubwanga sebikali bayenge tata akoka bongo kokanisa na maso oyo bozopesa maboko na tata Ngunza TV pe bone tombala biko ya loposo moyindo matondo na biso banso babundi pe bongo esika so bangunza basela musala matondo mingi na biso baso tobosa na pete mbuta mesa na sima ya bilili wa bazopesa subokasi ya kobongisa na eteni ya tekniki ya musala otoza bongo kosalela matondo mingi libota sebikali tata bolisomi ngeta bopiko ezala courage ezala Dieu voit tout et Dieu sait tout et oza kati na bokambi mafumo kimbango nyonso yesalama ya na tina ilonga na biso matondo na baindo o baza éparpillé na mokili ozuli bako ya kointerpréter ndeko azoka lingala te ezapeli pamboli na biso message ekende bongo matondo na komba fumo kimbango ya kimpavita balongo pe bakoko tokutani na prochaine ton émission oyo ekolanda matondo bandeko na ngai vraiment toza na susu mingi ya kolobate butu elamu okati ya mabota mato